na yango édition qui mangiste kotika bino bongote faut la sabino ndenge ambiance ezalaki au rendez-vous na Angola papa nyonso bakitaki na Angola koya ko polende ko na bango ko sepelisa ndeko na bango na mosala munene oya sali papa Paul Kisolokele to mona ki arrivé ya papa Alphonse Ntiaba Fumu to mona ki arrivé ya papa Christophe bango nyonso bazalaki papa José papa Armand Yangenda maman Christine maman Solange, maman Micheline, bazalaki bango nyonso bele papa Michel, papa Martorel, bango nyonso bayaki ko soutenir ndeko na bango bomonaki ambiance ndenge zalaki bokomona ngo na aéroport ndenge bakenda ndenge papa Paul Kisolokele akindaki koyamba bandeko na ye kolonga wana bayaki inde batamboli nzela baye tina foire esika bandimi bazalaki kolala esika bandimi bazalaki kofanda botala ambiance ndenge lekaki botala ambiance ndenge zalaki bino moko koratete landa
Mokiato, Kinoboro, Ekebo, Montu, Yauto. Tobondela. Onkombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Tata Nzambe koloso papa Simo Kimbangu molimo mosantu. Papa. 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 Tike tobokum nisama. Nani ayebaki. Ete mukola lelo. Il y a le 20 mars l'an 2018, biso du bote santo tokoya kunyata na mabele ya Angola. Papa, o ezala ki lokola ndeoto, lelo ekomi réalité. Pasi, pasi, pasi. Batu nyonso bakobenga biso na ba telefone liloba moko. Na date ya centenaire ya papa Mfumalongo, oyo ekozala le 22 mars mukolo ya minei.
Même bana na biso oya 3 bana na biso na centre d'accueil na butu tozalaki na bandeko na ngai babengi papa José bolimbisa biso tofingaki papa Mfuma Longo tosakanaki na ye tolongoli papa Kulutu bilamba tofingi ye tosakani na ye papa pardon papa komisila biso pardon na londe pa ya bandeko na bino bolimbisa biso na mabe nyonso tosalaki papa ya solo ezalaki émotion pamba te ya solo nzambe akokosaka te mama Solange ndenge tolobaka banda na mutakwaki adi tina mama Solange mwana ntsuka banda na papa Kulutu tina papa Mfuma Longo mwana ntsuka papa toloba nini tozongisi botondi ya botondi na ndenge omemi biso na kimia oye na biso na avion bamususu baye na masuwa bamususu baye na mituka biloko ekokomisaka mutu noki esika okende kasi etonda na makama kasi mawa na yo emonanaki papa bolingo na yo ekokani toniati mabele ya Angola papa papa Mfuma Longo papa Mfuma Longo papa Mfuma Longo papa toloba nini suka ezali yo kanisila bana na yo kosenga bango nyonso papa libota esantu ezonga na bomoko banda na mutakwaki adi tina mama Solange bana na yo nyonso papa mokili mobimba lingomba ya papa Mfuma Longo ezonga bomoko lingomba ya papa Mfuma Mbanza ezonga bomoko lingomba ya papa Kulutu ezonga bomoko papa rien n'est impossible pa ina yo kanisila biso papa kanisa na pasi oyo papa Simon Kimbangu amonaki oyo mama Mwilo amonaki oyo bino bamvala misato bomonaki papa tana wana papa bokanisila biso pasi likolo ya pasi tango batu basepelaki ete ya solo diangenda kufie mokili ebongi nzoka papa mokili ebebi papa tozana biso na makambo koloba te tosengi botondi na botondi tozongisi botondi na mayema oyo sosaleli biso banzele ezali nano ya kokangama mpona bato mosusu na Kinshasa plus de 1500 personnes baza na posa ya koya awa bango mpe bazala na le 22 mars mokolo na yo papa Mfuma Longo kasi yo moko oyebi papa satana atie bamitambo ya ndenge na ndenge kofunda ya lokuta papa mondimi pa kofunda na ye ndeko na ye kokende kokosa makambo ya lokuta papa tozana mingi ya kosenga te tobandi kosengela yango banda tosengaki mondimi moko na moko atubela oyebi nini oyo tolobaki papa sukola biso kozongisa mwana moko pamba te nyonso bauti bisika bayawa na Angola papa meme bamosusu posa na bango ezalaki baniata mpe siko bakomi te kasi na kondima na bango papa komela bango toza na biso na mingi ya kosenga te programme nyonso topesi yango na maboko na bino oyo elingi bino esalama oyo molini satana ezwa esika te Mfuma Longo zenga nkano papa kisolokele obotami na bitumba makasi ebandi Première Guerre mondiale papa Mfuma Mbanza obotami na katikati ya bitumba papa Mfuma Longo ye kobotama na 1920 le 22 mars 1918 bitumba esili toyebi ete papa le 22 mars oyo okosilisila biso bitumba na molimo mpe na nzoto tikete kimia na oza na biso bandele okino libela na bolingo na bino misato tobule tata mwana molimo santo kosengelaka maso amen Angola vie Angola vie Angola vie bolimbisa biso toza na biso na mingi ya koloba te lelo tolingaki kaka tozongisa botondi na bino bana ya Angola kobanda na papa Paul na pasi oyo amoni mpona kolonga likambo bosali mokolo ya lelo tokozwa liloba le 22 mars mokolo ya papa tokosenga bomoni pasi ya solo po ete biso toya koniata awa
ezalaki facilité. Nini esalamaki te po ete biso toyawa te. Lelo tokomi to tokomi te. Bapapa bongele meso. Ndenge papa Makande alobi. Yo papa Makande wando bosa na papa c'est grave. Hein? Maman Christine, papa Sami Mukoko, papa Armand Diangenda Wabasolele, papa Simon Kimbangu Kisolokele, papa Paul Kiangani Kisolokele, papa Alphonse Tsiabamfumu Kisolokele, papa Charles Diangenda Kisolokele, maman Micheline Kiaku Kisolokele, Nasima papa Kututu Kidi Diangenda Martorel, Toye Kusuksa na mwana ntuka mama Solange Kisolokele. Azamwa na Angola po ya umeli mingi ya Angola. Esengote. Lelo tokoloba na biso te tolingaki kaka tozongisa merci. Tokoloba toza na biso. Il faut boyoka pe mungongo papa Armand. Boyoka ya ma Christine alobaka mingi ya nanga ya pardon alobikaka. Boyoka Kimbangisa ye Eunwe Embazie Embazimbazie Yangalala. Donc il n'y a pas Paul Boyoka kango mingi tokovandi senano. Ape mananu toyokeli leki na biso mawa. Papa Paul alobi mingi. Tangu tomoni akondi yemoko alobi yaya soki papa Samia ya tena mama Nadine nde na yebite. Bino moko akotelema kolala ya kotelema. Ezalaki passe kasi papa Paul longi na yo le 22 mars bongo tokolobela likambo wana. Donc bokoyoka mungunga papa Alphonse, bokoyoka Tsiabamfumu et Sedia Batata papa Charles akoloba, boyoka mama Kiaku, bokoyoka papa Martorel Kututu Kidi na mama Solange yo koloba na portugais po yo fanda ki mingi awa na Angola. Donc yango wana lelo tolembi te fome. Papa nalobi bien te fome laksina oyo kanzala. Donc maman Marie-José, moi c'est papa Simon. Maman Émérance, moi c'est papa Firmin Boyebié. Maman Angèle, moi c'est papa Alphonse. Maman Odette, moi c'est papa Armavonika si maman mobile. Maman Béni, moi c'est papa Christophe. Maman Lorette, moi c'est papa Joshua Koloba. Papa Pandu, papa Vanika Kassima, moi c'est mobile ya maman Christine. Donc na bandi lelo tozana mingi ya kolobate tolingaki kaka boyeba avant coup papa die donaza na nzela batu mingi bazana nzela bobosa na bango na mabondeli te toyokani ha bona lelo tozana biso na mingi ya kolobate tika papa Mfumalongo oyo asangisi biso mukolo lelo oyo toyeli biso nyonso akanisila biso. Akanisila biso po ete bino pona koya ba sacrifice bosali soki tata Nzambe te ndenge papa Makande alobaki nani ayebaki to fingami to cholami nyonso esalamaki balobi soki ba papa baniate awa aloba biso te yo kende kotia tembe na Nzambe kasi to niate awa soki ba papa baniati na Angola biso te. Là, dans l'aéroport, tu as un musuba kotala biso kaka kuna. Kasi boko kanga moyen li susute. Basi ba pesi biso visa ko toke na biso de papa. Bozo na bino ba visa. Boko tangola mboka na bino muko. Angola vie. Tozana biso na mingi ya kolobate pona mukolo lelo. Programme etikali papa Paul mukonza mboka nde ya kozana ngo sinon merci mingi na mabondeli na bino. Na nyonso akitoko bana Angola tokopesa bino coupe
Félicitations à bino. To silisi na biso na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Tusamba. Tata Nzambia mfumu yisunge tata mwanda. Tuvutini matondo maonzo matuvangidi. Lutuneti tuka kukinshasa wizi kutuluakisa kumbanza Luanda. Ata di Angola. Papa nkitolenda uwa. Widi maonzo no papa Jose lo melenga fulukiaki. Ejena papa tukulo melevo watu widi kila. Programu ya onzo no vana moko mange menena. Kuyambula nivo mpeve zambi. Biza kutusongila mimpanganza. Bibi kondolo mfunu vana meso mangeye. Ejena papa tukulomele papa lo tuwidi kila. Maonzo no mana tulomele papa. Yeba mpangi beta kwiza munzila. Boba onzo no tubaye kule vana moko mangeye. Ngeo tuwidi kila mama onzo no. Afulu kia kitwene na. Mina bifulu bia onzo tunakadi papa tulombele luvuvamu. Mpeve zambiza onzo zakala na pi. Ejina papa tufokole program ya unu munko kila tulombele la kale beto luvutola mosi munanzwani muna luvuvamu. Boba basala fulukiaki bula kalampe bao. Mama onzo tulombele muna nchetu ya Angola kote sa luvuvamu. Kotisa Luvuvamu kuna Congo Brazzaville. Kotisa Luvuvamu kuna RDC. Luvuvamu Afrika ya onzo no tutoe lombila. Luvuvamu la Monica. Kuna Mputu. Kuna Europe. Luvuvamu la Monica. Kuna Amerika. Luvuvamu pe tulombele. Kuna Asia. Tulombe Luvuvamu te kuna Oceani tulombe Luvuvamu. Maonzo no motulombele motuvila kane mulomba lutuidi kila diomu na nkumba se mwana felela. Amen.
Mabene apesa